moteur et courant et ya makasi. Mais je vous dis déjà que moteur et kukufu pété, so courant et ya makasi. Sinon que tour nango ya RPM ya vitesse nango ya chevaux nango ya kobaluka makasi mwa mingi. Parce que c'est seulement par champ magnétique et ba moteur et baluka. Ni nango ko boma yango. Capacité mute ko sauter ko jouer rôle n'était pas visible. Donc ko ya courant ya trop et ko yiko boma moteur te aboza ko kosa sauf ceux qui va ingénieur na bino baza ko installer ba moteur oyo ba yebi na bango que signifie capacité à split. Bon, bolobete parce que courant za ko katanaka yangwana ba moteur eza ko kufaka. Ce n'est pas vrai. Parce que apparemment ceux qui moteur eza ko sala courant et katani, mais c'est la même chose. N'est-ce pas mutuka OK ko fina disjoncteur soit contact off. Wapi courant et katani de lesage et que ne ko nini moteur. Ce n'est pas vrai. Boko sana kabino na bino kuna ba contrat na bino na PPRD ba contrat na bino na ba ministre boyeba na bino ko baza ko betaka ba carte boya na cité ko saka bato baza na ba carte électeur ba voter bino lisu na ki 5 centimes na bino ya lokuta ya moyibi ya badiaedia ya ko pesa ka ba carte ba reso ndenge na ndenge. Mais contrat ya Washington bozwaki awa na IDA numéro 435 faut justifier ngo na sima ya projet ya P091092 o boza ko kosaka na sima compagnie boke ko fongola ka kuna ya copyright oyo eza na avenue Kisangani numéro 9 à 11 na building ya immeuble ya Sofide na Kinshasa kuna. Compagnie wana est-ce que eza brook soit eza ko jouer commission ya ko za mbongo yango mbongo za komaka na Congo so eza komaka na Congo bon justifier un peu comment 330 000 mètres cubes yo ko sa ba américain a boza ko fournir ba mai na Kinshasa et que contrat wana réellement ezali ya solo ezali vraiment justifié na modèle oyo bozali kolobe yango. Mais biso bana ya Washington to yebisi que ce n'est pas vrai. Bo justifié te na kota kindele kuna na réservoir ya Ngombele bosi bosali tank kuna oyo na capacité ya 2300 mètres cubes pour na ko réaffecter kaka Rigini. Est-ce que bana ya Rigini ba ko kiko ya aba ya ko confirmer soki mai vraiment ekitaka kuna na nini na Rigini? Est-ce que 24 heures sur 24 za ba mai question ezali soki opona courant yango ba mai eyakate problème ezalité mais courant ekatani. Qu'est-ce signifie réservoir? Si réservoir signifie en cas où rupture de courant esalemi ba moteur za ko pomper to eza ko pomper mais ba réservoir ba sala yango comme réservoir signifie réserve o eliko ba yango mutu ezali ko batela na tango ba moteur epemi potentialité ya mai et comme ça la différence de potentiel poids ya mai e baniko kita na pente et puis banda ko ezana se lokola Kinshasa ezaka na se wana na kota montagne na campus Ngombele soki ezala kuna parce que moni babiloko nyonso na bolobi awa to landi dossier na bino nyonso ndende bosalango plan ya lokuta pour tromper l'UNICEF na mbongo obota ekozwa. Mais soki réservoir on esalaka courant so yekatani raison moko okoki ko justifier yo régie des eaux ezalité pourquoi Kinshasa eza kozanga mai parce que ba réservoir wana na kota ba montagne nyonso soit soki bozana moko na Mbinza so bozana moko na campus so bozana moko na place nyonso yoki kozana position moko ya likolo to pe en pleine cité boki ko monter ba tour o balaka Magdala ya wana yoka Marie de Magdala ville wana ezalaka na tour na Bible place Marie oyo totangi na Bible auta Marie de Magdala signifie tour signifie réservoir de mai. Bino bolobi Magdala na bino Ngombele kuna. Mais Ngombele soki courant ekatani. À quelle raison boza ko yaka na pour dire que toza incapable ya ko fournir mai na Kinshasa parce que ba délestage ba courant za ko katanaka. Nyonso eza ministère d'énergie et tournaka na côté ya ministère ya mine et énergie. Eza la mai, mine et énergie. Donc bino na bino et comme le diable maintenant attaque le diable. Mais régie des oka ngana kangami na mo réservoir de Ngombele o boza ko lobelaka. Réservoir signifie courant et katani eza ko pomper sous mai te réservoir il faut kitisa mai na cité. Donc boke de gauche bozo à droite raison moko ezalité pour justifier ba 80 millions de dollars o nyonso bosili kozwa na temps oyo boza ko justifier ka les 4 sentiers na projet de 4 ans na régie des eaux pour boloba ete bos utiliser mbongo yango na ndenge ekoki. Ezate parce que soki bo utiliser mbongo na ndenge ekoki il faut ba mama na bana bande ko na biso bazana Kinshasa ba confirmer ete partout za koleka na Kinshasa mai ezali bo lokisi bo watio provincialité so bote batio ya sikate e bongo batio oya kalakala soki pasuki pourquoi ne pas consommer cet argent là pour ne bongo batio wana donc bino botiki na bino batio e pasuka na yango
botiki na bino facturation na cité ezala ngo forfait po ba moteur oyo esala et puis ekufi wapi mayele ya batu oyo ba travaille na 5 chantier oyo bandeko nanga bozali kolanda biso soki tolobi tolandela ngo moko na moko kiye yango tobandi kolandela pour vous prouver que misala 5 chantier to peser yango biso bana ya diaspora tolobi ezali mene tekele papa John Sekedi azana 1000 raisons pour aya ko kombola aya ko balaye équipe oyo eza ko kosaka mon peuple périt par manque de connaissances. Eboto pour dire que biso bana Congo toko voter PPRD toko voter des kabilistes po bango ba sisa bidimbu sisa bidimbu ya mai o bazuli 80 millions de dollars sisa bidimbu na koya kokosaka ba mindele awa kokosaka biloke bazako popaka 85 000 mètres cubes par jour kaka na ngaliema na lukunga 45 000 mètres cubes na lukaya kuna soke ezalaka wapi 24 000 mètres cubes. Mais on ezali blague bobo sombaka nini eloko moko te parce que mai eza nango naturel babenda ngo na kota kinsuka kuna fleuve na biso epesaka mai babenda ngo na njili fleuve na biso epesaka mai na yebisa kibino ce n'est pas en vain na pesa bino introduction koloba ete Abraham tango asisi kotimula ba mabulu na ye eloko asalaki azwi makolo na ye alingi avandi na ye en paix parce que batu bayaka na ngo kozwa mai kitaka na ngo na CCC wana biso na Congo partout ozali tozana besoin ba kilomètres et des kilomètres ya tio po comme na pompage te place nyonso linko tobola libulu na Congo okotia pompage ya mai eko pomper na cité. Pourquoi bambongo ebele oyo bozwi boza incapable ya ko fournir biso mai na mokili ya Congo batio yango tozana ngo peut-être kufa mbongo bozwa ki ebamba bosomi batio asika bana Kinshasa bazako confirmer nga na sali ba enquête na bengi bango ba moi na bango batyo ya sika eyete me ba monika ba régie zo ba ya ko sala nini bibamba bamba me bibamba bamba signifie ba baguette kaka oyo ya ba machine à soudure oyo bozako ya ko sudaka batyo wana donc siko combien de baguettes bozako ngo besoin pour ba ko justifier ba soudure pe kuta batyo mikolo peut-être bino kaka Congo bozako sudaka na ba baguette ba soudure a mig a tig et comme nango pe ya trop oyo ezalete tige kaka singa kaka ya pamba place ona ozako sudaka et puis matière pe ekangami na yango ki yango ngana yebi basudelaka batyo oyo batyo ya ba mai oyo basudelaka ngo na ba baguette te ti consomme trop d'argent bosudelaka na ba tige na ba mig ekosela nango soudé. Mais tout ceci c'est parce que la technique vient de jouer totalement au Congo et ba ministre ba profiter likolo ya Congo. Raison suna moni aba papier belé na sana wa vina faire de 25 pages à rapport na bango pa konda sous l'art mususu. Oh guerre. Ela. La guerre wa eske kota kana se mabele na batio parce que apparemment ba guerre no sa Congo na mona ba mitraillette kaka mutu e bunda kawana. Est-ce que ba mitraillette vraiment eko yo tobola batio? Oh ba guerre. Nazo tanga ka aw. Ba guerre mutu sali été moyen to ko satisfaire bambongo nyonso oyo ezalité ba guerre mutesali ete batio ya kala etoboka ba guerre muteza ko sala ete voilà pourquoi bambongo bopesa ki biso ekoki penza te il faut nous ajouter encore un peu d'argent yango na moni a baza ko justifier photo son ba équipement ba pompe ba tio ba désinfectant ba filtre ba nini tout ça naza ko calculer ka awa pour ba ya ko justifier mbongo oyo régie des eaux azana besoin na ngona ministère ya mine et énergie oyo nyonso za ko funda ete ndeko desfe jana sulufuti de Wuppertal campagne na ngana zali ko kene na yango na bandeko nyonso oyo bazali na ba carte d'électeur ete biso sabidimbu soki si sabidimbu baza ko lobela yango eza entreprise ya manipulation ya peuple congolais oyo azana misu mais azana misu oyo ezali komona te tozali net kaka banyoka pusinga kutu na yebaka na ngate na zao kansakete nyoka amonaka ne ba yebsa yake misu nyoka omona kana zana ka ba phase
nyoka en réalité miso na amuna kana yete ah jour on a tsaka tembe na bi mais ba nyoka bazaka soko tsemo eloko na liboso to nzela yake na nde ba bi nzamba sala makambo na ndenge na ye. Pourquoi? Parce que ba nyoka bazana ba sens mususu ba ko raisonnaka. Biso na Congo reste à savoir ou bien tozana besoin ba sens mususu poto raisonner très bien, mais misu na banza ezako fonctionner te parce que ce qui régit des eaux azana ye kotia facturation te nga place à facturation place na karame. Pourquoi na karame place à facturation? Parce que awa to komi na makambo tali politico administratif na compagnie qui régit des eaux. Il faut qu'on divise on a deux côtés, section exploitation qui est facturation, bah finance, bah directeur, bah ADF. Na côté technique, jamais technique. Na côté ADF, finance, administration, bah yokanaka. Mais partout que dans le monde, ce comme une société qui a régi des eaux, bah ONATRA, bah SNEL, GECAMINE, partout. Bah directeur technique, na bah directeur d'exploitation, bah comme yokana. Ça, ce sont des choses où vraiment Papa Etienne Tshisekedi aya. Ce qui va ndeko bakoya na yeba kozala un peu na angle ya ko kabola un peu pour que na batinyo subaya kana ba idée et c'est ça mon souhait. Donc on a été il faut que soit na écoute entre technique na exploitation. Parce que technique il faut bazala la strict na ba norme technique. Ce qui courant à 220 volts égale 220 volts. Moi, je ne trouve pas comment un ingénieur d'exploitation y a côté. Donc, régie des organes, d'abord condamné côté technique. Parce que un ingénieur à régie des eaux, aussi dit qu'on y a makamuna yebi sibino été, ba moteur est à travailler dire. Pourquoi nous avons comparé un tableau, il y a rapport na bango, basili ko code sa awa, to ba code sa awa pour nous déclarer déclaration bongo o na compagnie o ya soki copyright. Oyo ko contrôler ka bambongo oyo baza ko zwa ka millions de dollars qui est compagnie bango ndeko fumuto kwa kota ki a yebisibino ngo apesibino lien place no kuta koma baza ko déclarer mbongo na koma bazwi mbongo wana nyonso ba yibi yango no yibi nyonso na soki za ko salema il faut d'abord condamner du côté technique parce que la technique na kati ba pompe ezali biloko nde yango za ko mona ngai awa na sina yamba déjà équipe euti na Congo batu ba yoka ki ete zambwana boye na boye tout ça au moins un peu trouvé. Oyo ba biloko foto bana ko yaka na poto yeba ko mambo za ko bebela pour dire que tonto somba ba biloko moko ba ya technique précisément ba parmi ba biloko il y avait aussi des moteurs électriques. Pourquoi na ko kundula dossier oyo parce que ba biloko elega na côté technique biso to mona to ko consulter et puis to sokola biso maboko ba moteur ni no ko somba ba moteur kaka oyo ezali ke ko iko balola ba mai mais moteur a mai ezalaka ou bien collé na moteur na côté centrifuge nango ou bien séparé et ça la conduit par les courroies belt wapi on besoin besoin yo pesa biso ka place ni compagnie ngo na Amérique awa oyo ko tekla biso ba moteur boy na boy tout ça na taille na bien le katula boza kutu na batu moko je n'arrive pas est-ce que boza c'est un ingénieur oh non mais comment boza ba ingénieur te boy na équipe oyo ya ko négocier ka ba biloko boy ba pesa biso dossier yango yo fo des nombre de moteurs à peu près na taille na bichie ba ingénieur ba na binote ba ingénieur o pesi no papier ba papier ba norme technique exacte ba moteur à quel pouce ya combien de nini tout ça ba courroie eza ba ko bena ba courroie so ba courroie ba pouli tout d'information moko lakine moko je n'ai jamais vu tamba mona iba question na tuna iba sone sali bango ba bibo mon frère bongo ya na hôtel to ko benga et puis on va un peu négocier ça ka question to satisfaire kaka. Moi j'ai lavé mes mains batwana bakenda et voilà parmi ba projet ngo tozo ko landela ngo batwana bango baza ko ba ba moteur à pompage ya ngombele eza ya kozika mais eza ya kozika parce que batu kutu boya ko so ba moteur ngo pe boyebi na bini kutu ba norme technique te na bino ba ingénieur ngo boza ko installer ka yango pe parce que le boss a lobby parce que patron a lobby to sala boye mais conséquence nyonso oyo tout ça aucune conclusion masolo lelo ta na fongola ki mpoke na yebisa ki bino eza moi muke molai soki batu nyonso ko kota toka bona mpoke yango moyena sac bango kuna 5 cm na bango techniquement parce que 5 cm signifie technique soki biso bato za na domaine ya polytechnique toza ko yaka te poto challenger bato oyo baza ko senga ka bashino ba ya ko sala wa misala po bango ba échouer et ko za la difficile poto ko panza bango kuna poto lo ba ete 5 cm zali cm de kibola bola